ezala quitté. Avant 1947, Pakistan ezala quitté. Avant 1946, Inde ezala quitté. Ezaki kombo mususu. Yango siko, tango babengi yango Hindustan, elinko lobake esika ba Hindu bafandaka. Awa pe soki totali biso nyonso tozo mibenga mwindu. Soki toche même na pluriel eza ba Hindu. Siko biso pe kuna ba Hindu, awa pe ba Hindu, difference eza wapi. La vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Papa Omi, yebisangana likambo bandeko yebisangai. Ya bandeko yebisanga boy. Oh papa Mbenza, ngana yebi lingala très bien. Ya yebi lingala très bien. Kolopsanga da français te. Kolopsanga na français ngala yebi lingala très bien. Ngana za ndeko na bien. D'avance ngana za mwindo na za mundele te. Boye. Oui. Ingeta papa. Yebisanga kasi ile kemoni la kisoko sa mtu mwindo. Papa na komba tata mwana pe tata mulimu santo le kam na lingina loba eza vraiment profond tamuso batu musoso ba mona net na zo blague mais eza réalité soki moto auti Inde babenga kai indien mais tam musoso to yebina note histoire ya kala ndenge bandaki mboka to benga ka Inde lelo na kala ezalaki nango Inde te. Après indépendance de tubapesa ki kombo Inde. Inde eza na français, na anglais eza India, na kindi eza Bharat. Mais na kala, na ba série ba 1400, ba 1300, ba 1500, kombo ya Inde ezalaki Hindustan. Hindustan na langue na ya ki indien ilinko lobake esika ba Hindu bafandaka. Esika ba Hindu bafandaka babengi yango Hindustan. Tango ba musulman ba ye donc ba coloniser ba bundisi ba roi makamno seleki na ba série ya 1600 ba Angleterre ba ye ba bandi ko sala ba commerce na bango tango ba monike awa batu baza maele mingi te baza gentil awa tokoki ko coloniser bango de ba ko créer ba compagnie na bango ti ba coloniser biso ba ko libérer biso na 1947 de ba kaboli biso na Inde na Pakistan na Bangladesh esalami kala mingi te. Na avant 1965, kombe ya Bangladesh ezalaki te. Avant 1947, Pakistan ezalaki te. Ndenge wana pe avant 1946, Inde ezalaki te. Ezaki kombo mususu. Yango siko, tango babengi yango Hindustan, elinko lobake esika ba Hindu bafandaka. Awa pe soki totali biso nyonso tozo mibenga mwindu. Soki toche même na pluriel eza ba Hindu. Siko biso pe kuna ba Hindu, awa pe ba Hindu, difference eza wapi. Biso nyonso toza bana ya tata moko donc touti kaka na papa moko soki biso moko tokomi kolobake o mwindu o pembe to biso nde tozomi kabola eza Nzambe akelaki mutu alobaki teke yo okende boye yo okende gauche to okende droite biso nyonso même sango tomonaka moi ibimaka mpona motu nyonso ezalaka ndenge moko eza teke ezi mundele ndenge mosusu motu mwindo ndenge mosusu ezalaka na différence te. Même ba fruit to liaka soki toyebi ko eza sucre mutu pona motu nyonso ezaka sucre tango Nzambe akeli biso biloko nyonso ya sali eza pona motu nyonso ndenge moko biso pe toza na droit te o Nzambe nano asali te biso tokende kosala na place na ye yango tosalaka masumu tobungaka nzela donc place wana il faut tobongisa po esalaka pe pasi et puis baninga ebele bapaya ebele bayaka pa na biso pe kuna toyambaka bango très bien parce que apa na biso pe kuna mopaya azande messager ya Nzambe donc ndenge bazwelaka ye parce que il faut alia bien amela pe bien alala pe bien po yango nda ko mema sango esika okende keno esika na uti ezalaki bien mais soki amemi sango ya mabe donc biso moko ni tozomi fingisa biso moko tozomi bebisa donc personne il faut to bongisaka même ngai
mama oyo abotinga soki tolandi comportement na ye donc na ya mama mwilo ekeseni eza te aza mpenza mama boboto mpenza donc ebele bato bafingaki ye bamonisaki ye pasi bazobetaka ye me azongisaki ata réponse moko te ntango ngai nabandi kokola ebandi kosala nga pasi ngai kuto jour mosusu nazwi libanga nakomi kobamba na bato wana ye apekisi ngai alobi non soki oza mwana na ngai moto naboti yo tika kozongisa soki mbwa asui yo yo koswa ye te donc place wana biso nde ifo tozala exemple po bato mosusu balanda biso mais soki biso moko tozobebisa nani akolanda biso ifo tomipesa valeur po tozala bato nioka role na ye koswa mbwa role na ye koswa même mutu soki ye mpe abandi koswana na koswa donc eza kaka ndenge moko toza lisusu bato te wana biso moko tozomikitisa nzambe oyo apesi biso mayele sagesse yango nde esali biso ki tozala bato donc il faut tosalela yango mama oyo abotinga baprofete badoktere ebele bayebisaki ye akobota te ntango akoti na libala na papa oyo abotinga 4 ans babotaka te mais ye alobaki ke soki nzambe oyo asalelaka ya solo akobota ti azwaki zeme badoktere bandimaki teke eza zeme ti nabotamaki na nzela donc nabotami ata na hôpital te na ndako te nabotamaki na nzela donc bato bandimaki teke ngai nakobotama ti nabotami bandeko nyonso na bakousin nyonso bafingi mama na ngai balobeki oyo mwana oyo aza ndoki akotikala kosunga oyo ata na vie donc ti akokola akosungaka te me ngai lelo soki bato nyonso batali kuna place ngai nafandaka donc na oyo biso tozwi oyo nzambe apesi biso na bango nyonso soki basangisi bomengo na bango nyonso ya famille mobimba bakokaka mpe oyo ya biso te donc bandeko na ngai nyonso presque bacousin bapapa kulutu donc bango nyonso baza na Espagne bango comme babanda olinga ngai te ngai nazwaki chance ya kokende kuna te même bana mosusu bakomi bajoueur na baekipe kuna parce que biso babanda olinga biso te ngai nde mwana ya liboso ya famille mobimba oyo nani ati likolo na Afrique et puis sikoyo mama oyo abotinga nabandaki kolinga ye mingi donc soki ye aza na cuisine ngai mpe naza na cuisine soki ye na chambre ngai mpe na chambre mais sikoyo ye ayebisinga mwana ifo okende na Afrique mpo yo mpe okoli okende kosala vi na yo oluka mosala na yo ndenge nini okozalela ngai nabi mama moye natika yo eza te soki ngai natiki yo malamu nakufa na okende na ngai mosika kuna te mboka kuna nayebi mutu te soki mpe ndenge bakoyambela ngai nayebi te moye natika yo eza te yalobi mwana oso okokisi deja 18 ans ngai nasali devoir na yo ya kobomba yo okomi deja majeur avant okende na kopesa yo batoli ndenge nini okozalela ndenge olingaka ngai naza mama na yo kuna mpe mama mosusu akoyamba yo na papa oyo ndenge ye olingelaka ye kuna mpe papa mosusu akoyamba yo kobanga eloko moko te nzambe oyo ngai nasambelaka donc akosalela yo makambo nyonso kuna ti oyo ozokoma kuna donc kuna nzela nayo deja eza kobongama okozala na difficulté moko te na 2007 mpe tokutani na mama Julienne otoyaka na ye chaque fois malgré bato nyonso babana olobaki aza mwasi na nga aza nde mama yango nasali mariage awa mpo bato nyonso babandaki kotonga biso mpo bato nyonso bakanisaka ke nayebi lingala te nazoyoka te ti nzela nazoleka nazoyoka ke ndenge bazolobela yango naye kosala mariage sur place awa mpo bato bamona ke wana mwasi na ngai te wana mama napesaka ye respect na ndenge ya mama ndenge nabandaki korespecte mama oyo aza na Inde donc yango mpe nasali mariage na mwasi oyo nazotambola na ye aza madame donc ye nde nabali ye bomonaki mpe mariage ndenge elekaki donc avant toloba mpe totalaka mpe nini tozoloba tozomema masumu ya pamba ntango na ye namona nakutani na mama mama ayebaki ngai te ngai mpe nayebaki ye te presque ngai nabandaki kosala mama ayebanaki na bandeko wana me ti tomesani bato wana basalaki tu mpo tosolola na ye te bo babanda oyebisaki no omi aza mabe donc balobaki n'importe quoi me ti tobandi kosolola mama aye kocomprendre ke maloba nyonso babimisaki yango te ti tobandi kosolola tomesani
ezalaki pe na ndeko moko mpe azalaki mondele abandaki kobela place nyonso akendeki mpe badokter azomona traitement ezosimba te ntango namoni ke bazosolola mpo bakende epai papa azalaki na centre dake na seri wana kokotaka na centre ntango nakotaki banjembo wana ntango ezokota na matoi namonaki c'est comme si nayokango kala nayebaki lingala bien te na njembo wana nete nazokomprendre nyonso ezopesa ngai elengi moko nabandaki kocomprendre te ti ntango nakutani na papa maka mosusu ti lelo nabombelaka ye me lelo nde peut-être nazwi chance mpo naloba ti ntango papa apesinga mbote namoni c'est comme si ntango tobotaka mwana bebe azalaka moke me amonaka neti soki motu mosusu asimbi abandi kolela aza na ye mwana moke ayebi loko te me kose sentir kaka à l'aise azomonaka wana place na ngai wana place na ngai te ntango napesaki papa mbote topesani mbote naye kosentir ke place na ngai oyo mama alobaki yango ezali awa. La vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Qui vivra verra.